ya mibali oyo mede rakiste ya nango kisite mbeni ka yin tu fa bimana ba ya ba jeune garçon ebele ba combien puissant. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba kango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Spécial à Franck Poutou, balbi le 8 mars au biso tout rozala pour la journée internationale de la femme. Rozale pas Franck Poutou koliana comme la bio, on serait là le 8 mars. Salutations spéciales à toi, Avalopine du Tour d'Europe, au Baluka, salutations à toi, Cornélie Mounongo, code mondial 001, salutations à toi, salutations à Evon Tumbana, Anvers, Topession Mbote, Esika Ozali. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cette réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Miss Toula, que je salue, j'ai dit déjà. Bonjour, bonsoir, Miss Toula. Bonjour. Boni. Bien. Oh, direct, bien. Ça va, ça se passe? Oui, ça se passe bien. Très belle, hein? Merci. Ah, journée de la femme, to centurio, to mono déjà en panne, banine. Ah oui. Journée oyo, et le belarona no nini? Journée où le belarona me belé. La femme doit se battre. La femme doit se battre. Donc, il valorisera biso baba, maman, surtout la femme forte. Basio baebi ko luka. Koluka? Ah. Basio baebi ko luka. Quand on parle, nalingi avato ban, le logo yelinga directement mon esprit. Quand on parle de femme forte, moi si, femme forte. Pour toi, une femme forte, Azanan, une femme forte, non, pour le femme forte. Mais non. Expliquez bandero batala biso pour ngape des fois je comprends pas. Mais bah tétan au lobby que pour na bino ba femme forte, pour na yo femme forte azana. Femme forte azana moi sur yo azo ba responsabilité na ye. Une femme responsable parce qu'ils ont un bassinio sur base responsabilité hein. Bassin susu azana bana aibindenge ya kokozwa aibindenge ozo soin ya bana na ete azana mobali aibindenge ozo soin mobali na ete ou bien aibi ko lukate. Il y a un bas donc à aider le côté à la responsabilité
mais mwasi oyo ayebi koluka Mm. mwasi oyo ayebi kovandisa libota na ye wana nde femme forte oyo ayebi koluka oyo atikelaka mobali bacharge nyonso te ye wana nde femme forte. Otikela mobile ba cherche non sauté. Il y a une femme forte mais pourtant tu dis que basi belé basaka réclamation ba mibali o bazaka na habitude bazana basi 50-50. Il y a beaucoup de femmes qui réclament basi bakana pour ça que mobali nde azwa charge yanda ko puisque balobi mobali ndaza responsable yanda. Basi siko bazali so ndeti basi akala te. Basi akala ba papa ba banda ko bisa bango bovanda na ndako. Vanda na ndako ngana ke luka. OK. Mais monde est changé. Monde est comme na ba exigence bele monde est comme na ba surtout matériel. Biso basi to lingi trop matériel to lingi eza nango toza ba matérialiste te eza bongo mokili zo tambola bongo fona tambola na voiture bien fona za na ndako bien ba kiti ya kitoko donc il faut nyonso za kitoko donc ezo senga possibilité soko tikeli soko za na besoin ozala bien oko tikela mobile charge nyonso wana te na mondo toza na musiko eza na kini eza na poto. Tu peux pas Oko tikela mobile charge nyonso te ça dépend salaire nini mobile azozwa. OK. Si mobile azwa ba $20,000 ba $40,000 là on peut comprendre mais si mobile azwa mso ba $1,000 mso ba $200 oko tikela ba charge nyonso te parce que soki yo lingo za la bien ou la taka bien oza na confort ou basi ya mikolo balingi yo pe il faut bunda il faut luka au sala To banana nous to ça là na kipoto vraiment na kipoto on est ici en Europe quand on prend par exemple une femme oyo akenda musala na tongo abimi ake musala et mobile na epé na tongo abimi ake musala basi on a basala ka bambale il gagne par exemple to chekaka max 1500 moi ça zoaka mobile pas zoaka 1500 mais non ba évaluation na bango par exemple le besoin de la maison nyon sont des basala la fin du mois. Comment ils peuvent diviser ces besoins-là d'après yo? So net yo za ozo 1500, mobile non pas ozo 1500. Bo kabo la ba dépense ndenge. To kabo la ba dépense déjà mon ndako ezaka très important mobile futa ndako. OK. Il valorisera mobile. Mobile déjà il faut avoir charge. Yandako. Yandako po eza na honneur na yo ko ba ngam na futa ndako. Moni pesa mobile mo poa. OK. Parce que na poto bandako mingi so boyoka ni ona mwasi no bandako mingi ezaka ya basi. Oui, bien sûr. Po boko ka ko s'en sortir. Ezaka mingi ya basi donc yango suko mibali il faut bazwa charge ya ko futa yango po etia ona valeur. Comme ça ba charge msusu o etikali beaucoup ko partager ngona mwasi. Mais déjà ndako c'est très important mobile futa po na valeur na e. Et puis le reste ba courant ezaka organisation ni bo s'organiser yo na mwasi na yo. Et les femmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes peut-être devant un mobile. Elles ont exigé mobile par exemple, sur mobile elles ont 1500. Et elles ont exigé mobile peut-être à payer quand même sous 900 €, 1000 €. Pour na ba dépense nion sur un ndako mobile il y a 500 pour qu'on s'en sortir. Pour na basu on par exemple, toi tu les trouves que c'est normal ou bien il faut pas vendre bon ba calculer ba dépense. Il y a mois après ba ça la ba diviser en ba mobile. Souvent esika ba beba na rande kota mbongo. Baza complicité côté mbongo ezala raté. Parce que moi ça linga garder oyaye, balipe, alinga bomba oyaye. Montana famille na ça. C'est ça. Sikoyo ba couple beleza ka bo vendre ka tika bo vanda. Mais oebite moi ça ka gagner combien mbala ebite que yo po ebite mbala gagner combien. Moi bo ça la ba calcul vraiment ndenge pour s'en sortir vraiment ezala raté. La fiche de paiement na mon na raté. OK. Ou éviter mobile moi zo ki comprendre moi si peut éviter moi bo banda bo sala ba calcul ne couple nyonso ezala raté. Yango na ma côté wana ba couple il faut bongisa côté wana. Il faut bo yoka na côté wana parce que ceux qui organisation eza pour s'en sortir bien. Parce que déjà moi si on gagne 1500 mobile 1500 boza j'ai na 3000. 3000 wana beaucoup ko s'en sortir bien peu bo sala ba projet bien so boza na kibomoko. Yango moni bato bako ko sala ba projet ya malonga te. Ko bomba ozo bomba mais ko bomba on peut ça na ngelo côté. Soki ndeti polele za nango na couple na bino makam na bino pe bando kende polele wa c'est ça.
Est-ce que tu penses aujourd'hui que basi na mibali baza na kati ya couple baki kozala baki s'associer basa l'économie moko basomba biloko en commun aujourd'hui encore c'est faisable eza facile basa la bongo ou bien ceux qui basali bongo d'après yo est-ce qu'il y a des inconvénients à la longue? Ça dépend couple yango babandi ndenge nini. Couple déjà oyo mwasi aza na bana mobali aza na bana ya na ndenge nango etambolaka bosangisa nyonso te. Okay. Yo oza na bana na yo nga mpe na bana na nga. D'accord. Même tobalani tokosangisa nyonso te. Yebake bana wana mpe baza na besoin nini oyo yo mpe bana na baza na ozomona. Donc couple déjà o baza na bana déjà ezaka un peu différent ke o babandi à zéro. Ils ont un ndenge mosusu oyo bakoki kosorganiser oyo déjà baka na bana yaka mwa compliqué. Il faut s'organiser mwasi s'organiser na mobali bosali batour bi chérie chérie mais il faut quand même boyoka nezala il faut muto ozana quand même ayeba ba action yozo sala oui c'est chérie nasomba ndako pona bana comme ça ane wana yo po sombi ndako pona bana ozomona donc il faut bosa toujours bloko de po yo bana na yo baza papa moko te na wana donc il faut vraiment côté wana basi na mbali basa attention donc ce que d'après yo d'après Mistou là moi si oyo alinga na mobali po bazala s'associer basangisa biloko ba bien commun il faut moi si wana azala nanu peut-être na bana te mobali pe azala nanu botite ba bandi ensemble bandi ko bota wana nde mobali na moi si boko sangisa ba bien commun na ba sikoyo o mobali na bana ne mo sipa na bana na ye il faut déjà mutu na muta somba déjà oya ye. OK. Soki bo sangisa oya bino mibale wana eza sikoyo eloko mususu lisusu. Il faut bozala na ngonde ti misato. Oyo na sombi po ngana na bana na fona na sécuriser pe bana na botaki liboso yo po sombi po na bana na po sécuriser bana. Sikoyo oya misato nde sikoyo ya biso mibale po toza en couple. Mais kasi yango ndezo pesa le problème tout le monde a que ba mibali na baso bazala na bana eza organisation mais c'est qu'autant yo mutu na mutu oluka abomba mbongo pona makambo na ye abomba mbongo pona bana no ba côté yango esala ke amso nako tia ba mbongo na bosangisa ba mbongo na kati ya couple ezo pesa mbutu et mutu no saza na droit yo oza na droit ya kosala oyo lingi et loko siko ezo pesa la passe ndeko bomba ko bomba soko soli na mwasi no bi chérie nga na sombe loko ko na bana liboso na somba na oyo po na bana wana yo pe na wede yo pe somba pe po na bana na nga oyo botaki oyo yaki na bango après donc li solo siko lo ça passe ndé parce que ko bomba moi mobala aske ko somba sans yebisa yo moi c'est pas ki ko somba sans yebisa yo ya wande panzara mabala. Est-ce que ça ni sala bon écoutez ça ngwelo mo clair ça manque en confiance ndé sala ke mutu wa asala makam na ndenge ni mona abanga ke l'autre là a sepelate. OK abanga so na yebise mso sepelate amona ngofo amona ngofo donc na bomba kaka mais pourtant o sola na ina ndinga calme et rappela ba momo ya sola peli ko so likambu pe ekota pe mutu na ya pena ba momo nango ya kana lo engete iza mo buvandi pozo bi j'ai na sombe loko moko boye mais so na sombi wana na vanti masolo wana comme ça to somba oya biso mibale ya li solo ti siko ba couple na biso to sola raté c'est ça le problème mutu mta osala makambo na kati mini soki to bande ko solo laka to solo laka nyonso linga ke na ngobie loko ya onka na osenga ba mama fibo solo laka ba papa ozana ba projet yebisi mobali nena sabu il faut pe okotisa pe mobali na ba projet wana ko azala exclute yo sala mama kamunde cha mwande ke ye ozo cha de côté non obiche nena sabu tala bana na botaki yo pe sala boye en fait ce qui net mutu azana projet muninga o aider à réaliser projet na ye yo pe projet na yo ye pas aider yo ozo comprendre ba tous ba s'en sortir ngana ndé tu ngana to en couple. OK ngana na sombelo chérie na somba bo yo sungingo na obaki solo mso 2000 euros 5000 euros au réaliser projet wana yo pe olingo somba ngape na baki seli o mona complicité ilo zo zanga ndé na ba couple complicité et peut-être un blog moko simple
mais nayebaka te bacouple sikoyo ekomaki moteya mabe boza couple mais haine ezali donc wana vraiment eza bokomi lokola baadversaire bokomi otala oyo akosala nini so moninga asala eloko osiliki donc wana nga couple ya bongo ekosimba te déjà nga mpona ozala na motu fo bozala eloko moko soki asala eloko il faut sepela il faut sali plaisir mais so omoni moto asala eloko onyongi oyoki mpasi donc c'est que y a pas l'amour. Est-ce que bacouple ya bongo lelo na poto ozonga nano mwasi moke mistula est-ce qu'aujourd'hui bato na poto bakomaka balinganaka vraiment par amour ou bien ba circonstance nde comment kosangisa mabala ebele lelo na mikili bamisu mpe balingana par amour mais eza na bato misu bakoka kozala bango moko te ke avanda boye moko akokoka te ifo azala na mutu donc lokola azalaka na mobali donc basi ebele bakovanda te sans mobali so aboye na mutu ka il faut remplacer mutu tout de suite yango moni badéception ezozala ebele parce que normalement so okabwani na mutu il faut zwa temps vraiment semence o wana elongwa kati na yo parce que so ozalaki na mobali moko azalaki moyibi semence ya moyibi eza kati na yo okay donc mibali nyonso babando ya ezalaka bamiyibi na omonaka ke nini bibali baolingaka bajaka ya ex ya joa utaoleka parce que oza na semence na ye yango wana semence ya jo wana lokola azalaki moyibi yango wana ezokoatire bamiyibi mosusu baya vers yo sikoyo omonaka ke ozoboyanaka na mibali omonaka bamibali nyonso baokokana bakomportement na bango ezala eya ndenge mona ex no ozocomprendre te parce que otikaki temps te ke osala lavage semence ya ex elongwa kati na yo eya na basi mosusu abima na saper baoyo bazolanda ye kaka basaper na basaper oui akutaka na mibali kaka ya basaper Free Mobile, bonjour. N'a la chance à saper ou bien nini. Vous comprenez? Au moins soko bimaki na sous ministre moko boye. Au moins la mbali pe ba oli o bazo ya sima pe ka ba ministre ba député ba ya au moins bazo ba mida o kisi non, isa semence aza déjà na ba semence ya mibali o mida rakiste. Ya na o kisite. Ngeni ka yimu tu fa bimana ba mibali ba ya rakiste ona ebisi yo. Soko bimaki na mobali moko boye songolo. Semence wana eza kati na yo. Siko soki olingi vraiment okutana na oya bien il faut tika temps eloko zo boma basi ebele batikaka lisusu tante na retenir eloko moko olobi ntango banda osolola olobi basi ebele bakoka kovanda bango moko te eza ke azalaki na mobali baza misu na bana ntango séparation esalami il faut remplacer mosu akotamba mo na ndako akomomona bana wana ezalaka mpona nini eza mpona bana bakomi charge epa na ye ou bien mpo azosentir ke ndako ekomi vide alors sentir que ndako comme vide il faut alakisa bato kaza azujo mususu eza pona bato mususu ko prouver bato ke azujo mususu akoka te faza na mobali nzoto posa nzoto mesai na nzoto parce que soko mesani si mwasi na nzoto mukolo uyo kozala te abanda kozala baposa ba nzoto soko lingi tosola nanu makambo wana quand tu dis que moi c'est so meseni si na posa nzoto mukolo kozala te à remplacer na mobile moso mbango. Moi si normalement on va en couple. Comment il faut faire pour que moi si azala peut-être na posa nzoto moko normal. Azala mingi na posa nzoto te nini il faut ça. Il faut pas oublier tout le temps. Ah bon? Au moins so mesano mi la coca. Et comme des drogues. OK. Comme ka so coca exact zo ka bien ti. So coca exact zo mona nani sombelanga coca eloko nyonso so mesali nango ekomi drogue vous comprenez so mesali na so ndeti bato bazwa cigarette po atika ngo ekomi passe c'est difficile so mesali na coca po tika ngo ekomi passe so mesali na Heineken po tika ngo ekomi donc eloko nyonso soko mesali nango po tika ngo ezaka mo passe c'est normal puisque na bolingo to bovana na mwasi na mobali il faut sexe zalo il faut sexe zala oui et c'est pas tous les jours il faut que mesali sa mutu na sexe so mesali mutu na sexe mukolo ozala ta ozana pour sa sexe donc il faut tika quand même moins car il y a tous les jours té moi pour voir na bino pe boye une semaine peut bosser na bino té mais bozanda moko mais n'empêche pas que bossa la câlin oui
bosala bino bakale mais sans que boke na action. D'accord. Est-ce que sexe c'est ça important dans boling? C'est très important. Mais apparemment, Très important. Très important mais l'écarter. OK. Et comment oui parce que messani si moi si na sexe. Et bon ce que so mukolo ozate. Il faut l'accepter que non sans sexe. Il faut pas bon vendre peu puis bosali na bino pété. Bon il peut vivre sans sexe donc éducation. Donc au moins tant aux en couple il faut éducation où tu as des deux côtés. Il faut éduquer, on appelle éduquer. Il faut s'éduquer. Vous comprenez? Il faut surtout mobile, il faut au ça moi si ba habitude de moko boye. OK, ils ont avantagé pour na bino mi balé. Vous comprendre? C'est ça. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y a reçu la babloko puisque ce sont des choses qui sont importantes. Oh, la biso, la biso, nandako. Nasir que bazo c'est plaisir. Ça plaisir derrière la cam. Tozana bienvenue. Yim tazo gérer ma solonio sona sima nabilili. Mistoula. On lui dit que c'est important. On lui dit que moi si il faut qu'on me mécanisaye tant on y sauter na sexe. Mais to linga rabino bala mikiete. To linga rabino bo utara quelque part. Même chose qui côté moko boye après simbité de kokuta nayo. C'est que côté ozalaki tu as déjà tes habitudes. Ozalaka déjà moi si oyo meseni na nzoto. Donc on a kuta nayo est-ce qu'il faut na rééduquer yo? Il faut rééduquer. Oui, il faut qu'on rééduquer mutu. Tant ozokuta na mutu faut amesana habitude na yo pour mesana oyaye. Parce que quand on lobi mutu mtazana ndenge na ye. Yo zan iloko no ngana nazaki na jo moko boya zan biloko ni moko lingaka na kutali na yo yo poza biloko no lingaka bien sûr na ko mema biloko ya jo na teke na sala ngo pa na yo même si yo sepela no na ngote siko il faut na apprendre na apprendre na ba habitude na en fait au faire apprendre nga ba habitude na yo. OK. Il y a une belle ouverture à esprit à bisa na linga même sous il faut yo moko au découvrir. Mais comment on a âge moko ko tika na découvrir té. Jésus revient bientôt. Donc il faut quand on okuta na ngozo sanga mbala moko to ça au moins ba âge to ça na ba âge té ko o zelaka o apprendre o yeba té yebisanga o lingani. Naso na kutena mutu na tuna mutu. Tu fais quoi? Olinga nini elo no sepelisaka yo oliaka nini. Donc il faut yebisanga pona nazala mara moko mara direct. Eza na mususu ya mike nde na banoye kolango malembe na bandoko yeba yo malembe na biloko mususu mbala moko donc to leka quoi. OK. Mistoula, obi ke osala plaisir na bande ko belé na ba maman be ba la biso. Donc ça moi de la femme, tozo pèse importance mingi et pas ba maman et puis na ba vie, ya couple poto me camper ko décortiquer ba bloc o ça la ba difficulté lelo na ba couple belé ba zo kabwana. Beaucoup de gens disent que ba se belé ba zo lelo mona aye pa muningane abeta le solo ko mo balo wana lelo kaka sali. Après lobi na osimbe boy alembi na ye lobi wana lingo sala te e komi ka oyo komi komema ba se belé ba kende ko tromper mibali na bango ba mibali ba komi obligé peut-être de faire des forcing na katanda ko pour satisfaire kaka mwasi na ye. Mais non, comment les hommes oyo peut-être azana makasi wana te ya ko bimaka na mwasi ne peut-être tout le temps et que mwasi wana ya lingaka nzoto tout le temps. Comment ces gens-là peuvent vivre ensemble? Mibali belé babomi nzoto na bilinga. OK. Mibali belé babomi nzoto na bango na bima na base belé. Ah oui hein? Ça compte hein? Oui. Ba bebi sa ba nzoto na bango ba koma en fait ba koma impuissant parce que bazaki mobulu. Ba bebi sa nzoto na bango na ki mobulu. Mistoula. Vous comprenez? Oui, parce que mobile pardon. Non, mouchoir. Vas-y toi. Mobile soki obateli nzoto na yo, ozala makasi tinati. So moi mibali ba jeune garçon ba nzoto ezo beba avant l'âge. Bonani. Bilinga. Mobulu. Amona mwasi te, il faut abima na mwasi wana mona. Oui, mobile so ko bima na ba énergie belé et au comme impuissant. Ils ont ba jeune garçon belé ba comme impuissant. Eza pona nini pona ko bima na ba se belé. So landeli et ya mobile muso aza mukolo.
naza na force koleka misu jeune garçon mo ya 35 ans parce que abimana basi kilikili te ozo comprendre yo basi mi basi kwa kanso za beau gosse oza mbali kitoko donc faut basi obimaka na basi mais change ka ozo bomanzoto Ah oui hein. ozo bomanzoto na yo parce que Nadine a énergie na ye Jeanne a énergie na ye ba énergie nyonso na ba esprit wana ozo 504 na yo et puis so oza mobulu okutana na mwasi ya misala mabe. Ah ouais. Ozo comprendre donc côté wana mibali vraiment ba batela nzoto ba bimaka bazala basi basila na bango te. Aussi ça peut. Misu surprise abima na basi nyonso mokila amona mwasa leka te. Amona mwasa leka te bilinga. OK. Ozo comprendre siko basi couple oyo moko azaka nini ezaka kobongisa mobali na yoti so monke mobali na za nzoto makasi te. Ezana ba formule sala ezana ba nini il faut lire bien et alimentation pe ezoboma deux fois alimentation pe et kontaka na maman kontaka biloko ndeti ya mama futa ebele yo mwasi ozolambelaka mobali biloko bamafuta sikoyo so mobali akomi faible ose plaindre na nani mobali akoliaka biloko bamafuta te bamisuni ya bamafuta biloko bamafuta bani donc eya alimentation mpe bomi mibali ebele ozo comprendre mais soki vraiment olingi mobali na yo il faut yo nde mutu sunga ye il faut mutu sunga yo sala ki batanga wisi osala ki biloko OK ko pesa mobali nzoto makasi yate ke soki mobali ndebo okomi ko se plaindre non sunga ye si il faut bomona médecin boki mona médecin binona parce que mibali musuba ozaka te akino mona médecin ye moko mais so yo moi si nous aurons remarqué que ça va pas il y a ba médecin il y a ba sexologue bazali ba gynécologue bazali ba ebelo nini ke bako ba kisi nini bako pesa yepo msusu ba hémorroïde pe mutesala mbala za impuissant. Est-ce que yo soko za na mobali moko bon par exemple na kano okutana jomo robo po yo lo bakana bande comme ça na pesa na exemple ya yo moko okutana jomo robo bozana e et que Joana azana makasite akomisa ka otende bino basi boko lo ba biso le loke na tonda kate soko na mobali moko o atondisa ka ote. Est-ce que regarder camp na yo ou maintenir kaka ou bien tu peux y aller voir ailleurs so na kute mobile na tonda te ngana lobaka il faut banda so na il faut na ibso que non il faut ça la ngabwe en fait ba se belé ba ozakate ko exposer ba sentiment na bango devant les hommes ke na nga il faut ça la ngabwe ngana lingaka bwe misuba yo ka soni basa mabali belé ba yo ka soni ibsa mabali neke salanga bwe pona yo ka bien atika mbali mo ka débriller donc otiki ka muta débriller tina suka boye ale ayebi ne pete soki eloko nino linga oyebi ke yana ba couple belé ba umeli me mobali ayebi te mwasi nanga lingani na kati couple ko ayebi ne te mwasi nanga ba sentiment na ya lingaka nini po olobelaka mobali te mobali pe mo ayeba te soka zo sepelisa yo so pas zo sepelisa to ayebi na yete. Mais comment mon bal oyebi ke ngai misomo na salaki na ibisaka batu ke mwasi pa bwa kaka mibali ba telemelanga makabini osolo ba wana mibali pele ba bino ba yeba na ba oteke basi pe ba bwa kaka tu te rends compte mais c'est sérieux ba yeba ka teke basi pe ba bwa kaka mibali pele ba yeba teke basi pe mwasi pa bwa kaka pe fa bwa kaka pe ozo comprendre donc nga naza mutu mona lobaka soki vraiment na okoma tena il faut ça nga enfin nga na olakiso vraiment ndenge il faut ngana lingaka ezala oyoka bien on ayoka bien c'est ça la boy comme ça boy ça la boy il faut ça la boy il faut le lait il faut ça au sala ngo boy ah mais tout là ah non bienvenue wana bomi wana la parler non mais na biso na tala na bolingo Sonia il faut pas kozana Sony d'accord. So il faut l'accent ben no kitala il faut boy te côté il faut bimsaka sala le lait il faut sala ngo boy na linga obalusa ngo boy et puis mobali pe aza ko obi mobali musuba prendra sexe pour kutana na mwasi moka ouverture à esprit afungole mbamo baje OK yo kasi bino boye ba makama sexe musundeni et pas moi c'est mususu kaza ouverture à esprit il faut ça la boy moi ça linga boy libele langa il faut zwango boy nga linga il faut basimba libela moi si boy il faut simba mo boy mibale bele ba yekola
makambo wana misu pa akutana na mwasi moko bafungolele masolo. Est-ce que basi nyonso baka na forme moko ya par exemple okutana na mobali moko alobi ke ngai faut simba nga boye. Est-ce que ko simba wana so po OK na ngwe pa mwasi mususu moi ça n'a pas un même plaisir que mon ozala qui no bien moto na moto na ba différence ya ba sentiment na moto na moto aza presque ezala presque ndenge moko mais moi ba différence c'est ça. Vous comprenez? Moto ça alinga te ofina ye nzoto makasi. Alinga o simba ye na douceur. La douceur on attend. Le msuma olinga on y est faillé. On y est maye. Obuka eva mo panza eso ndenge. Obuka na tasa na. Vous comprenez? Yana ndenge, yana tala. Nisula. Non, panza ndenge. Ouais. Vous comprenez? Ya mutemta basi mswa linga donc il faut ayoka moi passi et sangana na bilenge en même temps. Ekemba. Ozo mo finir vraiment yoki passi après mo sale bilenge. Même mswa alinga na moi alinga douceur tina suka. Kenika malembe. So finir ayoki passe. So ko tena na mwasi moko banda ofina banda yoka bien. Okuten siko na mwasi. Siko fina kuna elinga douceur ou baby masolo. Siko oye bandenge il faut parler ou bien il faut tester ka oye ba kuno ke. Siko mibali faut ba tunaka. D'accord. So po basi msuba kana soni moi ba dévoiler ba makambo ya raté. Siko mibali faut vous en habitude à tunaka. Est-ce que yo linga olinga ko sepela na so sepela ngote ibisanga. Donc ça veut dire na bolingo faut polele. Vous comprenez? Donc il faut que tu bénéficier na lengi. Ah oui. Yo ozana moi c'est moto bénéficier na bilengi te. Non, bolingo so ya bénéfice. Ba tout ba lingana ko biki ngana ko bénéficier na bilengi mo boy. Jamais na obima na Jean, na biki Jean na bénéficier te non. So ki Jean azokoko na okoko bénéficier na Jean, il faut na expliquer comment faire. D'accord. Pour que na bénéficier parce que na a besoin aux Jean. Siko mon tour dans Césali. Est-ce que soko zana mwasi na yo ko bimana mwasi no ko umela o ba mibali ba koma osala meli ba biloko ne azana mwasi a umeli likola mwasi yango ndeza synonyme ya koyokisa mwasi plaisir ou bien mobali ko za pena mwasi na mwa ton moko mokie mais mwasi ko ba plaisir nyoso mokile. Sexe eza te qu'il faut mutu OK na muta yo ka passe non. Ba sexe umela longtemps wana comme na ba onyo kulanga oyoka no bien sauté ou ka subienté et comme que nzoto au moins nzoto moi c'est pota. Ah bon nzoto moi c'est pota. Donc nzoto moi c'est umela likolo te po e comme na viol. Mais parce que au moins lengue ce que ça après baluki na passe douleur. Donc sexe peut que umela longtemps te. Vous comprenez? Sexe ça ou sali ou que lengi so boboka boboaki bopemi. Si faut pas bande deuxième tour bande deuxième tour. So pe deuxième tour. Bozu bopema. Que o melela nga biloko sa neti ke ngana comprendre que o sa nga ozo umela non ko yo ke lengi na bolingo. Ezate ke muta umela. Parce que bako umela pas moi si pe soke leki comme ça les passe. Ba se muso ba mo lo ba so moi ça ozoka. So mo ba la umela te comme yo Châtelet-Gare du Nord. Te Châtelet-Gare. Oh, Châtelet-Gare du Nord. Donc c'est vite fait en fait. C'est que ce mobile la lobby que non, à ça déterminant de l'autre. Eza na ba kum susu. Un coup kaka mais bien fait. Bien fait. Pas besoin de ça là ba 3 coups ba 4 coups non. Un coup moko ya bien. Mutalali ne ponga kitoko. Ezate ko melela nga ba nkuru matela nga na yo kaka susu passe susu soit kali susu non bolingo il faut bolingo zelo mo iko soit ka te sala passe sexe na ngezoka. Na la muki na tongo na remonta mbuleti ba auto dévierger nga mama mukolo po. Miss tout là. Faut moi il faut équilibre. Okay. Voilà. Miss tout là toujours continuer na biso mobali o ya za dou. À attendre sur la non tendresse au moins sur l'ingolo va non laisse ne fais pas ça. À ça vraiment très doux très tendre. C'est que ba mibali ya bongo na ba bolingo bazalaka ba yuma ou bien baza mibali moko il faut bazala bongo. Il faut bazala bongo. Mibali tendresse et ça la bien. Bon comme ça bon ba yuma te pour Joana so comme si Joana so comme si mibali bongo tendre mais mibali tendre bon comme c'est yuma mais yum to perdre. OK. Parce que mukutana mbala tendre bon bazala so mingi te. Ah oui. Oui. Moi normalement nzota moi ces ana besoin ya mobali moko tendre.
Moi biso basi to ra poupée. Moi si vraiment moi si vraiment bengi moi ça za poupée, ça za fleur. Faut trop de tendresse c'est ça la nzota moi si bien. Siko yo aussi mbali mo za tendre. A opese ba tendresse bongo o mone yo manandeni. On yo mto perdre. Parce que so tiki mobali ya bongo. So ka keo bando regretter vino mo. Tu vas regretter ah tout oui. Moi ça a besoin mbali mo ka tendre et ça qui makamba kitoko. Ba parole mo ka bien, ba parole d'amour est très important. Aujourd'hui, on a ce genre de mecs. Bazana bango, bazali. Yarolokobe, baza vraiment bien. Yaroluka. Parce que couple ceux qui ba umeli moi ba négligence ko ta rebelle. Ba négligence ko ta rebelle, siko basi ba koma na ba manki wana. Tellement umena mbala lobela ko susu ngote. Obike mbala moi si musa ko tromper ka po ba bisa ki maman t'es belle. Ah ouais, moi c'est que quoi ayo ka ngote tu vois ayo ki siko jomo ka yebise t'es belle t'es uzaba jara basi nanga t'es trop donc ba parole wana kaka et la musie ningisi makila ayo ka ngokala c'est très important ça moi c'est ba parole wana moi si na yo mama ba na ko tromper o kaka po mobali yebisa ki ba parole moko doux. Oh là là. Ah oui. Ah bon? Oui. Et c'est très important. Yo ndo oyebisaka moi sino ba parole wana. Ayo karango trop pa na yo. Même ata yo kango libanda. Et vous avez suna fêté. Ba parole moko boya ya ba escroc moko boye. Ils ont comme na ba effet. Et comme na ba effet parce que na yo karango te. Na yo kango salinga mbalamu na se sentir belle. Na se sentir kitoko, na se sentir qui pour ça bolingo. Ah ouais. Et bah parole monsieur Jomo boy, yo zara na jono mais ndé tu kutele mistoula. Ah t'es trop belle hein. T'es trop belle. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. C'est yo bena genre bena quoi. Na etale li muta otalo ba regard mo ba azoka. Et elle mi pas monsieur zana même regard a bolingo au mona ngo souté. Même à ta regard. Parce que mobile au besoin ndako moko. Ah mais c'est na autre. Ah mais c'est notre trop. À moment des petites sœurs. Net ba regard ba bovandi ba otala na yo na mobile mo ba regard mo ya bolingo boy. Au mona ngokala. Et maka mususu même atozo koko ebisa moi sinon ba parole ya kitoko te. Mais ata na misu façade na yo vraiment il faut étonner na bolingo. Moi ça senti que mobile na linganga. Même si koko ebisa moi c'était que je t'aime. Mais il faut zarata na ba geste ou bien un regard. Pour regard à bolingoza. Yoka papa imba etaleli ekeseni. Etaleli akanda to. Ya kanda ya sengo bien bolingo ekeseni. D'accord. Mutu mususu alingi yo te. Façon ka taleli misu na ekaka. Au senti que tu as compris quelque chose. Compris que mbalo alinginga. Ouais. A sepel nanga. Yo pe comme qui saka. Yo po matisi volume. O matisi volume. Ouais. Bonini omonaki etaleli yo ataleli na regard moko boya bolingo yo pour ça dévier si j'ai dans la tête makamoto to bossa di to bossa le m'envoyer to loba to continue bien ya makamoto sur na émission donc c'est vraiment ça la plaisir donc retenir sur le ya kitoko lobby que ba se belé baba na couple na ba jo au fur et à mesure que bazwa ton ebele na mibali na kati ya ndako ko mesana wana sali ke mobali azali sous na tendresse wana taza sous na même ba regard et comment normal donc continuer na ndako avec ndé lekine onde tante na yo ndé voilà siko yo moi sa bonga a mesana na akuta na siko na jomo ka bambi eskomo robo bambi ne tim susu ba parole mora bolingo arokende pe ezati makila nzote panzani okisiko posa bolingo ngaoke na rende kitoko boye parce que ba misu baza couple ma yoka so posa bolingo te bolingo ça bien oyoka posa bolingo mo boyi ça ça bien ko oza kati ya couple moka so posa bolingo te ah bon oui siko kutana jo moko boye tango kutani na ye ndeka bosolo yoki mbamo posa kolinga ah ouais oyoki na linga na ngai iposa bolingo oyebi mutu fo linga na loba yango mbale bena ba mission na salaka mutu fo linga OK ikolba te ke ngala bayi na bolingo te il faut linga pour bolingo de mutu salaka ke ba tu ba vivre bien na mokili. D'accord. Les femmes face aux réseaux sociaux, comment les femmes peuvent gérer les réseaux sociaux?
par exemple yo Miss tout là on aura trop na réseaux sociaux ça va bloquer na réseaux sociaux maintenant comment faire des parts des choses entre vie na yo normal ya kibo mama ya ndako na yo na vie na ya réseaux sociaux pour ba se belé les autres moments na bino tongo midi pourquoi na live matin midi soir na live kobina ben sanité kofing en fait mutu koti na réseaux sociaux maintenant comment les femmes peuvent faire cette différence là réseaux sociaux déjà ngana ça vraiment ba live té ngana ça na ba émission ngana za artiste donc ça la émission na ba plateau bon na loba pe na ba TikTok mais quand même na famille na famille réseaux sociaux comment te que nyonso na exposer na réseaux sociaux non ngana protéger la famille nanga OK parce que ko ya réseaux sociaux zanga mom na poni za famille nanga te d'accord donc na ka ko exposer vie nanga jamais na réseaux sociaux bato bayebi na bango vie nanga te bayebi te so na bala soko na kana bana mutayebi na ete soki pe baboyinga mutu pa oyeba te ke baboyinga soki pe na komi na mutu asika mutu pa oyeba te ke na komi na mutu asika yo mutu moazo sujet nanga apanza yango ezate malgré ba misu balinga ba yeba bazo finga ba provoquer po o lact omoni ba misu balinga obim tellement ba finga yo ba olinga ba yeba ndi vina yo ilo ba comprendre na réseaux sociaux so omoni ba bazo finga yo c'est que bazo luka ba yeba vina yo ba comprendre yo te neti nga ba comprendre ngate ba yebite na bimaka nani ba yebite soki na bala ba yebite soki na kana bana donc mutu so zo ya réseaux sociaux il faut pas bailler nyonso ya yo est-ce que basi belé ya na yo oui mais bailler nyonso ya yo te d'accord est-ce que basi belé lolo ba comment ko luka mabala te na réseaux sociaux ko luka mabala na réseaux sociaux c'est je pense pas na ebite la façon bazo ko s'exposer ba façon bazo ko mitika ba façon est-ce que ce sont pas des choses mingi ça encore match vu ayebana oui pas forcément mabala batu msupe ba na réseaux sociaux fungoli ba on peut makambo. D'accord. En fait, si quoi tu vas sur les réseaux sociaux, tu pas balu kalibala non. Tu as les réseaux sociaux, ouverture mon robot, publicité mon robot. On est oui bébé tout temps va compoter va publicité va ma misala mo ba nini. Au mon azozo aoga comment gagner mbongo. Pas forcément libala kaka ba business. Et même si on est ba osala on ndenga mabe ko finga ndeza mabe. So osala on ndenga mabe ndeza mabe. Mais so zo ya no ndenga biso pesa ba conseil. Neti ba mission toujours ça surtout bat bazion ba kati ba tena nini et ko édifier bato ezelo kama bete d'accord c'est ça Miss Tula le vu ma vie ya ba danseuse na kati ba orchestre na yebi ke yoza artiste oyembaka oyebi pe mondo wana mwandambu ndenge zalaka comment ba danseuse ba lexara vie na bango na kati ba orchestre ba danseuse normalement il faut ba gouvernement telemela habitude oyo ya kozwaka bana bato ba danseuse ko ba musicien ba tika omoni sikoyo comme na système moko boye ya ba groupe ya danse que vous avez besoin de danseuse ou louer danseuse que ne ba musicien msuba sala ki ba okomi ba comme si danse ba danseuse ba propriété privée na yo que ba lala rapa na yo ba vendre rapa na yo wana makambo il faut gouvernement telemela ngo. Vous comprenez? Normalement, pe ba danseuse wana, il faut ba zalaka na ba fiche de paye. Na ba groupe. Na ba groupe. Tant yo embauché ba na ba danseuse, ba za ba propriété privée na te ndenge ba musicien na biso ba salaka ba komi ya yo. Ba danseuse nyonso. Presque. Dans le bara nyonso. Nyonso parce que ba za na manipulation. Vous mona ba musicien wana o ba simba kisi ba za déjà na ba domination. Na lobinyo sauté o ba kenda ba nzela molili eza déjà domination do ba danseuse ba bimana ba musicien bango bazo kanisa ke bango nde mbalingi ko bimana ba musicien wana nzoka nde baza sous domination ya ba musicien wana. OK. Musicien atira sous l'autorité. Vous comprenez? Tenga mona lingaki te olingaki te. Olingaki te olandaki nde pour domination wana elatio. OK. Musicien atira sous l'autorité. Ba musicien o ba za nzela molili ba tcha l'autorité. Po mona ma musicien ya mai biso ke tana lingi yo na azoka simbi na akena yo. Ulongoli pe mukadi directement. Vous comprenez? Donc ya wana ba sala système wana ya manipulation ba saila ngo ba danseuse. Ba danseuse ba za courant
patron zobimana ya obimana ya zobimana ba yeba makambo bayebi nyonso tout mosusu mpe partout na chambre moko azobima na bilo partout na chambre moko. Ah bon? Oui. Donc baza bato moko vraiment gouvernement telema il faut bazala sévère côté wana po ba o ba roya sima ba artiste ba roya sima ba sala te o ba yana bango ba salaki bana bato ozwa bango to tia bango na ndako na yo ba comme propriété privée na yo obinisaka bango mso futa bango te osala bango ba partout obimaka na bango no solingi wana déjà ba viol à makasi eza ba viol en fait bato bakasaka viol eza kaka bakangio na makasi popopo non déjà mutu azana azio déjà na domination simbi ko na liboka ke na yo donc ça veut dire yo oza kutu komi yeba te domination wana ekangi yo eza déjà viol parce que a triché na bolingo ndeti ba misu bazora kisi ya basi déjà ils triche ponga esprit na ngeza faible yo zo profiter na pouvoir ozana ngo po yo esprit na yo dominer yanga ozo bima na ndenge molili ils a déjà triché ils a déjà viol mobimba yango wana donc côté wana vraiment et puis ceux qui ba danseuse bazana ba fiche de paye même pour ba senga visa so ba laxika ba sala ki ba fiche de paye na biso yango babando zo ba visa ndenge so ba lingi il faut pas ça il a un contrat de travail avec fiche de paye oza ko t'obliger te ko zela président alala yo kwa mema yo avec fiche de paye ne ko empêcher président Bimana non té il a te empêcher Bimana yo mais ko aider on ba démarche belé que ne pose visa ba yebi que non c'est une danseuse professionnelle oye pe na ba document na yo que contrat de travail na orchestre moko munene oza na ba facilité musu ba peso ba visa pour poser un contrat de travail. OK. Sauf que beti les solos siko nete par exemple il y a kaya mwana ntuka puisque essayer les kinango ici va traiter makambo ba traiter oza ba nouvelle ba traiter ou bien au komartigwana quand on a vu mwana ntuka face à Jibem Piana les lots mwana ntuka bien sûr ba vérité nyonso makambo banda oleka tant yo apprendre ngo ça lui on est tant que maman tant que femme et ça les biso se passe poto ba to mona ndenga kota oui et ça les biso se passe makasi moi c'est tout oyo vraiment zana ki bonzambe ayo ki passe oh vraiment bazo ba okota doute bazo défendre bazo défendre violaire c'est que bazana ki bonzambe mutu vraiment mwana nzambe o azana esprit ya ki bonzambe katina ye histoire mwana na il faut okapasi ah oui il faut okapasi so moni ba o bazo kotela ngo bazo que tout fango c'est que bazana ki bo satana katina bango c'est ça. Maintenant pour éviter tout ça dans les groupes est-ce que moi nana gouvernement pas en part à responsabilité pour banda moi entendre banda ko bina zaki mineur batika ke quand même abin est-ce que gouvernement peut na katia ba makambo et ça na moi par moi mon qui a responsabilité gouvernement non oui non et oui non et oui non et oui bon en fait ngana bobiso tuzana poto tu bi ke ba danseuse moi na sora zo bina na yi asa danseuse tout monde ba star mso bimara ba Jordi ba bima ba zaki mike et ça prend ils ont un problème té ils a kanda tomber na maboko ya mutu ya mabe. OK mais moi nazana ba talent na to mona ba na mike ba bandara ba danse ba bandara ba chant ba artiste ya ba américain mso ba banda mike tu vas Paul ba banda mike. OK donc ils a sikoyo mukolo o azaki mukolo azwaki mwana wana ndesi siko abuser na mwana wana mais ils ont tout à fait normal que mwana ça il a art na ye pourquoi ba omona ngoma be na Kishasa na poto ba omona bien non na poto to yebi ke bana mike ba bandaka art na ba ngona kibo mwana c'est tout à fait normal ba lo bateke oh maman na zaki responsable non mwana na ba talent akina ba talent so batika exhiber ça il est ba talent na ye mabeka kande oyo azwaki yende abuser na ye. OK c'est ça c'est simple mais tout là to banda ozala nayo pour na ko développer ba sujet social et ça là vraiment bien na bande ko nyonso obota na biso mais tozana la télé ça vraiment ngonga tout ce qui m'a na ngonga mistula dernière question avant que ça soit un programme no vite fait si aujourd'hui on te propose ou bien yomo va bien choisir deux personnes entre ces deux personnes Fally Ipupa et Ferregola
po yembaka opona moto oyo kosepela naye osala featuring na ye nani oyo kopona? Pourquoi il faut napona? Puisque tout Pourquoi il faut na ça choix? Non, ba onyo so baba musicien. Nazala mutu te na nazwa na pona moko na tika moko. Non, si faut na sana ba onyo so mbaye na sana ba onyo so mbaye. Naza nga naza naza na kamoko te ko nazala o nga naza intel. Non, nga naza artiste. D'accord. Naza na droit ko pona te. Naza na droit pona te soki moko na banga proposer nga na kotala soki na monique ici pas na esprit na ngai tout que na ça na ye na ça na ye so monique sibi pe tout pe na ça na o na ça na o mais que na pona moko te tu peux pas kupona pona za artiste na pona te biso tout ça ba artiste il faut pas ça privilégier pas mutunyo so oui mutunyo so nga na zo part ya mutu te na tika mutu non donc yango na pe bino ba chroniqueur faut boza en esprit wana soki olingi ba misusu wana voilà kozwa part ya musicien moko te po yo olela na musala oyo d'accord il faut yamba ka faire oyamba fali oyamba mistula oyamba meje oyamba batu tout po musala no yango wana on a besoin de tout ça d'accord mistula Ferregola le padre Roberta le 20 na le 21 avril na Adidas Arena ma impression na et parce que c'est bien. Artiste, il faut bouger. C'est bien. Ils ont chance à profiter d'ango et puis à ça, ils ont bien. D'accord. Je pense que c'est un bon chanteur. C'est à ébi ça va spectacle. Bah concert na ils aura toujours bien. À côté spectacle vraiment ça ma casse na spectacle. Donc je pense que na confiance na ça est bien. Le 20 na le 21 avril na Adidas Arena. Déjà na assisté déjà na concert na na kino bien ouais. Okay. Assisté déjà ba concert na donc na yebi que côté wana vraiment et aura tété bagoloise ba gladiator ba tout bazotalo non ba sombi billet pour profiter pour payer ba billet na bino il y a le 21 je crois qu'il y a le 20 de Jesili pour na Rosala quoi assister na concert il y a Ferrego la chair de poule le Jésus des nuances Fali Ipupa paix à Roberta deux concerts na Lyon na Bordeaux impressionnant. Ah, et pour ça, c'est bien parce qu'ils ont un moment là-bas. D'accord. Tant qu'ils ont un moment à Batou, il faut féliciter. Parce que si on félicite Batou, il y a une bénédiction. Il y a ok. Il faut que Betele Maboko pour retour et zongela yo pe ya bien. Tant qu'on a boudé Batou, keto, yo pe makamuno, ils ont kangama. Ok. Fallait Roberta, Bobetele Maboko. Faire pas Roberta, Bobetele Maboko. Mais bon, tout farande ba misala ya batute. C'est ça. Que te ya le qui intel, ya le te bisonyo so artiste nyoso za artiste. On des chances et pesa melier bon encourager akende soli boso. Bango nyoso ba osala kaka lokumu ya mboka na biso ko. Mistula ba programme na yo et pas ya bato nyoso balandio. Quels sont tes programmes? Programme nanga bazelaka banzembo bien oyebi ke naza artiste opposante ba ke na artiste si ba ebio il faut te présenter rôle sous bon ba ebi déjà que c'est Mistula so ko sala mo lo mo po o tchaba on a ben ten on ça lo te ba ebi kasi bon ba ebi ko za artiste ba ko takaka na YouTube ba beti Mistula ba tala biloko nanga nazo bimisa ba banzembo asika c'est pour quand bientôt. Ah, bientôt. 2024, ba osoba maya sika banzemba po ba rumba kitoko na bete ba rumba mona le na rumba no fort. Na lo batte. Na spécialité nanga, il faut être artiste na spécialité. Bien sûr. Spécialité nanga vraiment po nzembo ivanda kitoko rumba. Bien sûr. Donc bazela ba rumba moko kitoko na osela bomba rumba kitoko ba osepela. Ba osepela na rumba kitoko Mistula ako sela biso dans la 2024, j'espère que ici la té Barumbe Robima. D'accord. Toko ya bien. Il y a classe, il y a chic, il y a propre. Nous avons un événement qui est prévu avant. En fait, nous avons un salaire ni privé. Pour le moment, hein, non ça va éviter un mariage, fête privé. Privé oui. Vous comprenez. Mais ce qui nous a sungi, je pense que na Robanda déjà ba concert nanga batu ba date na opesa yo moko mais plus les amis privés donc bato pe ba na ba mariage bo na ba net so ba bengi singa net na mariage moko na ko bengi sa batu te pour ça mariage déjà ya batu et voilà c'est ba bengi singa na anniversaire moko surprise donc na bengi sa batu te on ya bloko moko ko bengi sa batu te batu nde ba en fait nga na za net cadeau d'accord
mosusu ndeti anniversaire mo nakendaki mwasi asali mobali ne surprise. Ok. Tellement mobali nasepelaka na nga mwasi asali nga nazali ti cadeau d'anniversaire. Apesi we. Abi mobali na nga lingako mingi anniversaire na ye na ye nasali surprise. Donc babengi nga. Donc ça veut dire que yango wana na mibatelaka vraiment po na se rendre compte que nazaka cadeau. Ok. Mo babengi babi non nasala mobali na nga surprise. Oye basi mosusu bana complicité na libala. D'accord. C'est rare que mwasi moko basala mobali ne surprise. Il y a mwasi moko boy. Ils arrivent vraiment et toucher nga vraiment makasi. D'accord. Miss Toula, dernier mono na ba remerciement. Ba remerciement nga déjà na sepeli ndenge rendez-vous na biso vraiment na bon na respecter lelo na respecter. Merci beaucoup biso to sepeli na yo puisque to reporter un peu trop. Empêchement ezalaki mo ebele yango wana soki to kutana ite parce que tangama ite. D'accord. Yango so kutana mutu te. Bo pesana ki rendez-vous kutani te kozala dessus te. D'accord. Vous comprenez ça, vous avez la patience té. Même si vous avez la bien sûr. Vous abudanga na bengsa yate. Mais tellement vous avez la patience na yo pe efuti lelo na se présenter na. D'accord. Na émission na yo. Merci beaucoup monsieur la mbote no pa banani. Mbote langa na ba unusu balinga nga ba abonné nanga. Ba libonné nanga ya TikTok. O ba soutenaka nga o ba linga nga mingi donc nga pe na linga bino mingi. Merci beaucoup, c'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Le Otozaki na honneur ya oyambela bino Miss Toula. O azana posa a yo kabandema Miss Toula a kotaka na s'abonner massivement na compte YouTube Miss Toula, na ba page TikTok na e, bo kendo na Facebook et tout bokomona Miss Toula na ba œuvre na e nyonso. To comme na soka émission na biso derrière la cam tozaki na Yemoko Faya Basket, les patrons Bogos, Nekwagi Basket, Shango Basket et Héritier Basket. Salutations spéciales à Franck Poutou le 8 mars au biso nyonso to rozalana papa zalana mama binana mama Obina Malinga, tokende pa ya Franck Poutou na besoin. Salutations à Avalo Pindi, Tour d'Europe, au Baluka Baluka. Salutations à Cornélie Monongo, Code Mondial 001, number 1, de Bongo Evantumba, Topesi Pembote, Esika Azali. To comme na soka émission na biso, vous s'abonnez massivement na chaîne YouTube Nabino Image Prod, chaîne Oezope Sabino qualité, ya propre, ya image, oyo, bozola na biso na bandako. Faya Basket, si tu es d'accord avec nous, Mema Bisso, ici comme Mema Bisso, comme d'habitude, tous les cas.